Mission TV, le miroir du monde. Vous nous suivez en direct de Kinshasa dans l'espace Grand Kassai où Redi Ami s'y preste chaque vendredi. Bibi Kapinga voulait vous faire plaisir de lui prendre aujourd'hui pour quelques minutes. Juste, c'est une surprise en fait pour vos téléspectateurs. On vous demande de partout en fait, concert nayo. Bibi Kapinga yara sala musala pour narosala bango plaisir et bailo nabiso otoyebi et bato nyoso bazolanda balinga peut-être bayeba. Comment nayo lelo ngozo presté parce que batebeli bazora succès na ba catégorie au bayebeli public ezoya komona yo okolo banini. Non, il a été que bon ce connaît le bien au récolter le bien. Je pense que public a Redi Ami si ça plus responsable bazoa par rapport à nyoso na loba quoi. Voilà, banzemo nyoso na loba marambebele. Je pense qu'ils ont un moment de retrouvailles. Endroit moins bien pour nous, surtout on se retrouve ici. Responsable, on a banquier, avocat, juge, moi belé. Mais ils ont plaisir et puis comme on a de temps en temps, il y a qu'on couvrir événement, c'est vraiment un grand plaisir et puis merci d'avoir bateau nous soit à la biso. N'avez que battre internaute va foutre rater mais bon, c'est seule exception mais merci infiniment pour la transparence que bon de temps en temps il y a Azuba News pour après Sabino vraie news quoi. Redi Ami c'est encore quelque chose à prouver aux fans, à ses fans en fait. Bon, pour prouver, je sais pas, mais nous on continue de bosser quoi. Travail, l'homme sous professionnel, l'homme sous succès, l'homme sous. Ah, on a beaucoup de par rapport à succès, pas par rapport à expérience, pas par rapport. Moi, parce que moi je suis toujours là chaque vendredi, hein, il faut pas me mélanger dans ces. Quand je dis ici, c'est nous ici en fait, pas forcément vous personnellement. Non, ils ont un jugement, mais ça m'est égal. Hein, je travaille. Savoir faire un baby qui est bon, j'ai toujours jeté comme ça, je travaille, je donne le meilleur de moi-même quoi si on veut. Et puis voilà, naebi qui album, mais album banze mes belé qui toko mais tout la quand gobima, sûrement gobima quand même si tu peux s'y dater mais toi déjà moi 10 chansons. Oui, Cécilie Nzamba a sa chance et Gobima. Redi Ami si ça tend encore à un succès na banzembo peut-être Gobima na album moi comme banzembo baliba la assistance sociale ainsi de suite. Succès dans le ballon. Succès dans les chansons. Oui, c'est sûr. Maintenant ça c'est pas moi. Pas accroché en fait. Ça c'est pas moi. Nzambe où le parolier a changé. Non, parole les gars a toujours yango mais et puis. Le parolier. Les paroliers oui, c'est de la même personne hein, mais il va pour voilà, autrefois, Simba qui va nous Simba, ici faut avoir prêtre, tu vas sur Rochero, va Simaro, l'encours, pauvre l'encours, au monde qui est ni sauté comme des Simba. Ça te fait comment? Rien du tout, c'est-à-dire que ça passe sur yo, ça la succès. Et le que ça passe sur yo, ça tente mon moroté à succès. Mais nous allons vendre mon gars 80. Faut amter à ma baie, tu t'accroches. Papa c'est-à-dire ils allons amter à ma baie, tu veux pas céder, tu veux t'accrocher. Non, les qui peut bailler. Ça te fait comment? Ça me fait énormément du bien, on mon à cœur. Les qui bazoya, ça on ça là-bas, mais c'est différent na biso. Vos flair? Je pense que ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup Redi Ami. Alors, vous venez donc là de suivre votre bailo hein, des cantos, Bolandi et Bibi Kapinga Zalara. Toujours wana pour Norway, la Bino Oesa, information de partout. Alors aujourd'hui, on était là pour les comptes. Pour les comptes, il y a Bailo, hein, pour nos comptes, la Binopé, hein, Maître Kaba, Azolanda Biso, c'est Léo, hein, c'est Léo Maître, Yépé, Azolanda Biso. Alors, na sepeli na bino nyonso bozala ki wana pour na Rolanda Bibi Kapinga a wana espace Grand Kassai tout à l'heure que nous sommes en direct de Kinshasa dans l'espace Grand Kassai chez maman Denise et Bibi Kapinga était venu pour votre compte mais dans les concerts de Redi Ami. Alors, comme j'ai parlé du concert, je vais vous laisser pendant quelques minutes suivre les concerts, pardon, n'est-ce pas? Christian Vema, n'est-ce pas, Capital Lucial, à bientôt à Kinshasa, n'est-ce pas, Maman Chantal
Pascal Vema, hein, Thierry Bombolo, Jacques Aona, Bosé Belé, bon là on concert à Redi Ami si je veux revenir pour na salabino pinche puis le point na qui banzembo moro awaya sika Redi Ami si pardon tu vas pas changer, à tout de suite.
mambo kinze mamboka Didier Royal Kupandelawa Aluka kaka katemba bomanga Mama na mituni Kombo nanga yakama nango sudunale Matanga kayo Sokutongo etani Kombo nanga yakama nango masanga Balanga kaye na matanga Baluka kanini rao Mama na mituni Masala kabani yepana kimama Kamolo mama na mituni mama Ata olali na kombenga na bandalunga Zoka kaka tongo etanela Ata olai ngome ya mobibanga matesu Okoleleki Didier Ata otabali na Lamborghini Ngai Toyota Tokokoma Oh mama, oh mama Musika na micro Oh mama, oh mama Oh mama, hey mama Nazangi maloba yo ya mama Nanya kotelanga dama Kombo nanga bakotongo mama Kaka po nazalaka mulai Kombo nanga DJ ya Aigle Kombo nanga Joseph la mama Bakofinga bakotongo pamba Kombo pe nazala na yebaka te Oh mama Bibi ya mama Midi tala Ekela muyanza mbeza kinafisa Makala na makala Ana kosambela kanzambe Abakisela nga mikolo bolinganga na yo Tobata ya biso bana Nasala ya biso libota Meye aye Aine afendi na mokili Nazuri kentope Kimubange nanga Nakosuka wapi Zambe ya bungu Atindelinga bolingo Yekela muya nzambe Zakina fisa Makala na makolo Ngana kozambe la kanzambe Abakisela nga mikolo Bolingo anga na yo Obata ya biso bana Tasala ya biso libota Maye Zakina na kosenga na bolingo na biso ezala boye Zataka yokanga Zakina na kosenga na bolingo na biso ezala lokola Kopana mama Zakina na kosenga ozuwa kabande
kobanga lokolo kozuwaka bandeko bayo ofundu mama yatina te okoko ya kokufa oyo ya samo bato bakokimona kolu zakina nalela ndenge nini mama nakosenga tangana ezala mama amazakine mama tunanzango abazo eleki mingi baninga bakotuna mbezakine bona aigle royal akotuna vula mambo akotuna modogo akotuna PDG makambo akokotuna sandala akotuna sente akotuna wili akotuna nzambuna zangine maloba kolinga moto mama nzoka nde etumbu benganga na telefone na mongongo ya papiye oyoka nsai jeje vula mambo kanga nde monoko benganga na butumbo atika ndekoloba benganga na yebisa shikito ndenge olingaka mama ye mama butuba akoloto ye makaniselekina olinga moto nzoka etumbo engana kango olinga moto mama ekamisinga nde engambo nalalaka te butu kaka nde makanisi nakanga miso elongi na ya butu ozande wapi mama olali ya na nani ye obimaki ye na nani mama malati nini otiaki nakolala te makanisi mama tension ekomatanga ntango nyonso nga na bazaka ofundu mama yatina te okoko ya kokufa iwoyo ya sama bato bakokima akolela zakina nalela ndenge nini sala balingo ekozalaka bato babale bapesani mitema zaki na misi balingani mokili elingi boye te bezanga loboko tokima mboka ya mosika topekisaka nzoto die zaki ya sala balingo ekozalaka bato babale bapesani mitema zaki na misi balingani mokili elingi boye te pesanga loboko tokima mboka ya mosika topemisata zoto die andela petanga liberte nasala makati bonaswa apesanga imakati oyanga nazui apesanga liberte nasala makati wango bela bango wonsango monde entier mama ye menaleli sate olingo nanga zaki la mambo ya sala balingo ekozalaka bato babale bapesani mitema zaki na misi balingani mokili elingi boye te pesanga loboko tokima mboka ya mosika topemisaka zoto die adelongatanga liberte nasala makati bonaswa apesanga imakato oyanga nzui apesanga liberte nasala makata wango fula mambo wapi aigle royale emwananga ya babwale mama mama maloba masilinga zaki ya sala balingo ekozalaka bato babale bapesani mitema na misi balingani mokili elingi boye
mosika emisaka zotomie nakonzemba nakobelela mboka nyonso ezalaka nga na mbeto susi esingi na koleka funga azizo bebisika ide bongo oyokayokayokayokongo wananga mama zizo alaniyakoyoka malako mama Samuel nakoma kolobaloba ata aigle royal atunite azizasalane nzazo emesana nanga lokola pantalon nakamba mamama aziza soki natombaki alobaka nanga maloba oyo ekitisaka Samuele mama ziza maboteli ngai ya lokola mona balongola na libele ya mama osesila ngai te nakoma kolela koluka koyebisa na bato aziza oya aziza ye Zondo nanga nganga mokoye nakase bongo kutana na oyo nakayula bote kapachie mena tamboli monde entier na mwani oyo koki na siza te Eric Matwila olobelaka suricha asalelo telo mideso komona na nikolele mite le royal Zezé Fulamango ozalite doiya mama aziza nazela kakaka okola mama osilisa kelasi tokwela nanga na yo bato baya elenge kitoko aziza ndako nanga ebela soki oseki yaka
osilisa kelasi tokwela nanga na yo bato baya ozali nde elenge kitoko aziza nakonanga epela soki oseki yaka yaka Zina mwana ya mama logo yokale mama la loteli yondo kimasa wolfa témoin nakumba ya nda kwanzambe lubelu milanga zala lutuma bangu témoin ya likwelango ozali nendo ya mama aziza ya mama zela kaka okola mama osilisa kelasi tokwela nanga na yo bato baya Voilà, fidèles téléspectateurs, chers internautes de Am TV, ma mission TV ne makambo. Bibi Kapinga Kangawana, Bibi Kapinga Tondawana, Natondi Balobi to reprouver, l'ora reprouver Zate, Moussala et les Kamalobane Bele, Bibi Kapinga la raté pour na rosala bino plaisir, Kapinga la raté pour na royer la bino ambiance au bino bozilara, bana poto, bana Canada, bana ya Paris, Kalamingi te to sala sondage, ya bato balandara ma mission TV plus, hein, c'est-à-dire to voter mora mora o batunya so bana mboka na bando benga biso ba boka bango gratuit, surtout le marié, hein, parce que nga mingi ba marié et voilà, Homo Forti c'est lui qui est derrière la caméra. Nous sommes arrivés à la fin, vous avez vraiment retrouvé l'ambiance des Bailo Kanto, Bailo Nabiso et Papa Banzembo Belé. J'ai trop aimé cette appellation en fait, j'ai trop aimé. Merci beaucoup à Brenda Nzumba, hein, derrière la caméra
aussi à l'assistance avec Homo Fortis Elika. Merci beaucoup à Thierry Bombolo de l'autre côté na Canada. Thierry Bombolo zoa qui signification comme mono donc Niama. Et merci beaucoup aussi à Jacques Aona, Christian Vemba, Patrick Mukengeshai, Capital Luciala, Lito de Belgacom Yaya. Et merci aussi à Clarisse Mafuta, Motemaya Emmanuel qui n'envoie dit Bibi Kapingazo continue ko sala mo sala ndenge bolingara. Rien ne change, la facture ne baisse pas. Bibi Kapinga est là et je serai toujours là pour vous apporter des éclaircissements concernant Nyonso au bolingara, concernant Nyonso Oyo et Sepeli Sakabino, na kozala toujours. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour une news nouvelle et pour plus de précisions dans Marambo Onyoso Borosenga Biso. Vous avez suivi Redi Amisi Ndenge Boloba qui a mondenga na sali. Non salara moussala. Rien ne change, la facture ne baisse pas. Rien à prouver. À la prochaine. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.